beaucoup balandi ya émission oleni na tongo oyo sponsorisé par émission Moseka Demalewa moderne to eli susu awa na kati ko tala susu ndenge bandi ona biso mama bonjour hein bonjour papa to kutola kati restaurant na yo donc ça na komona yo balandi ya émission oleni na tongo ba komona zana komona Kaimbi Aziza. Merci maman Kaimbi Aziza ngana kinwa na okamwa pomba libotuna na restaurant boy na mona te bâti restaurant bâti ceux qui masala biloko ni kola sani maman c'est ça ko expliquer so pourquoi tout monde quoi qu'elle to sur lala et l'acceni Lilala o bomoni o nazo yambela bakilia na ngai avant ko déjeuner na tongo fu kolia na fui na kati po yango ezo lembisa eza bien pona ba vitamine C ezo sala makambo ebele yango wana avant kolia na notelo ko la libumu no fo chana ata mwa fui moko na libumu na yo po misusu ya po bazana ba problème ba conserver conservation yango donc siko yango na tchaka wana esala ka mwa bien mwa fui vitamine C yango na tchaka datela ba. Merci beaucoup, Expression Affaires culinaires B50 de la Mignon. On a fait votre TV officielle. Mon cordon, il y a Roger Lopunda, le caméraman Nangaï, mon Angela Tongo. Puis la bosse est sur Tunayo, maman Aziza. Maman sur ma famille, surtout ça ma famille. Bané le katikati. Te ma famille bimba oyo tout sali bakute. Ma pa ndambo, ndambo. Ma pa longoli na mono ko kokoli. Te na longoli papa. Babi tout excès à table eza mabe. Nazana quaker eza amidon eza ka lokola ndenge ma pezali. Quaker ezali ma pezali omelette ezali beurre nanga ezali donc déjeuner c'est tout excès et comme mabe. Ya solo. Donc faut dire na mesure. Mais kokamo na ba formation ya boye po biso na kini net nga famu kukuli na ngam sala. Merci beaucoup na ba formation ya boye kitoko makasi. Na montre comment servir ba client na yo. Comment servir ba client. Mais invité, ba ça ba invité, ba client na. Ah oh, merci beaucoup bébé, ça va? OK. Bonjour papa. Bonjour. OK, merci. Mon Azil. Tout le monde on entend de ba servir ba client na yo. Tout le monde. Merci beaucoup mon Angela Tongo tout le monde ndeba ko salanga ndeba ko nyema ngabele funalia po nanu boy na mona te po biso to mesana foli pananga naza na mo bimba me awa balobi soko le quakier na le pays les arelo yango moko papa kama mbali boso tout excès à table eza mabe ya solo awa na restaurant na biso lieni na tongo donc ko déjeuner kitoko makasi yango monde la servir be invité na ngai donc bakolia poser bakolia à l'aise bakola problème moko te ya solo bazo se retrouver tala ka pote comme na kisasa sikolo baboy Solo to memi système poto na kisasa awa yango wana. Ya solo Memi poto na kisasa. Ya solo Merci beaucoup tozotala kaka. Non salamate yoga ba décor. Papa on est bien hein. Et Nazara Bosika. Nazara ça va. Bon déjeuner. Bon déjeuner. Merci. Manger. C'est pas tout le monde, c'est pas bon, on appelle la Katia, émission, Olieni na Tongo, il y a un tour au monde à Gracia, émission Moseka, des malheurs modernes, nous avons sponsor officiel, il y a émission Oyo. Faites pour sanité, inspiration, saveur culinaire. Inspiration, saveur culinaire, Talaka, Bessengade, la Mignona, chef Lady LKTV, et tout à la rane, Bandego, Baro déjeuner, n'a monté ma passion, surtout caméraman, n'a pas Wela Yango. Mon anti la Tongo. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde mon appel VC. Oto sana kati ya émission oleli na tongo boko tala ndeba bandi ona soba ko niema ba ko lia des petits déjeuners na bango ya kitoko makasi o salama na mte toko mona kana kati ya émission Moseka des malheurs modernes comprendre yeni mtaza sponsor officiel na kati ya émission oleli na tongo ononga na monote biso to message oli ali papa ini bineza mobimba mais faut kata Dimitri mukokoli baboki so wapi mais awa danger ndeba oli so na malala lisusu ko kamwa faut ça kaka oleli na tongo sponsor officiel c'est émission Moseka de Malheur papa pardon oui non oli bo sentiment no ki da bi kono le déjeuner non so na ngwe si la matin et si la matin na ba no kundi à la chaîne ya solo ça va vraiment bien Makasi. Ah merci beaucoup. Bon ce moment là ndenge papa na solo bige il faut awa oleni na tongo faut ça la na rapport danger
tala ndenge abako balula yowa nyema nao batula mpaka pe bamona pelefe toke yakalo yakalo kalonzi orate ebongomona tongo tolanda bango na bien. Et bon appétit. Merci Liebou, me coller à terre. Oh, jamba na ndege. Nimelai jamba fo. Eh, jamba na melai jamba itali bino. La signature na yo, Salrani. Des épinards du Congo, j'en ai trouvé, quelle chance. Avec un peu de gombo, dongo, La signature na yo, Salrani. Voilà, notre plat est prêt. Ça donne ça. La signature na yo, Salrani. La signature nanga ezalaka mijibu. La signature na yo, Salrani. Makoso na pomme de terre bali yango makasi ya bouillon. Bonjour les amis, savez-vous que les bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps, les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfant, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfant, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Mon secret de Malewa moderne.